Profitant na séjour na ye na site touristique ya Zongo, mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azanga kite ko visiter samedi 28 décembre 2019 centrale hydroélectrique ya Zongo. Surtout que 2 ans déjà yango yo banda président sortant Joseph Kabila Kabange azwaka initiative ya kotonga barrage hydroélectrique oyo ya Zongo. Surtout que barrage yango ezali kotonga mana financement propre ya gouvernement ya ba république ya mboka na biso. Na yango mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi alingaki amona pe ayeba ndenge nini musala yango ezali kosalema. Surtout que centrale hydroélectrique yango ya Zongo eza na capacité ya 150 MW pour na 3 machines, donc 3 turbines. Accompagné na directeur général ya SNEL, pe ministre hydroélectrique, pe na directeur ya cabinet ya mokonzi ya mboka bazalaki bongo émerveillé na komona nouveau pylône oyo ekomema courant ya barrage ya hydroélectrique ya Zongo ko banda kuna na Congo central na Zongo tina Kinchuka awa na Kinshasa. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ye moko pe asepelaki makasi na komona avancement ya ba travaux ya barrage hydroélectrique ya Zongo. Eyokani